Masalanga mo sana to yima me abengi masalanga mo sanga obeke blanc na esprit ba jean na ba fuji na ba bramba banga pa dia mawenge maison mais pecho na sinyango bazui serage Mosaka. na yelo bo diango ya na yoki na lendi pecho na matipo de mawenge ba fuji ba jean ba vie beba ba banga wenge mais ya chest pe na matipe simbi na mbagi surprise kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o maninga na komisa bandeko nde banguna na ngai matielanga mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba o lekamba kokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o baninga na komisa bandeko nde banguna na nga batielanga mitambo nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba o lekamba kokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o mama chana mba yango na veabi bien amour ya danger ko leka ba amour tout ba ba terre amour intérêt ça tabo yo yembela nzambe jour mo ba boka na se intérêt nzambe ya kilo yembo wana louange wana ozo comprendre yo ndongo za ba intérêt pas momi no ezalaka Noël ngama makanda we rasol papa formidable intérêt na pas langa ezala sa boulot bien na imbara orgam te na imbara demi tonte nazara toujours présent nazara toujours actif intérêt ne ngwana Ozomona intérêt na ngabe pa na eza il est visible, il est connu partout dans le monde. So na zabe pe me na ngabe ba oyebanga. Pona ni vedette ni star. Fona ko ma vedette pe lobina ko ma star. Ya e bima e sala na ngo succès te. Ya e bima sala na ngo succès te. Faut ça clair. Les temps passés ne restent même plus. Là, comment se le ma forme Sazali, petit frère Aoué Ranson, pas respecté Aoué Ranson. Il y a mon toujours Nzamba Pambola na bafle. Bao babo ya Aoué Ranson, banze mon abona ba bafle, bête raté. Bao mo coopérer na ba meniser ba électricité ba sala ba bafle. Ba chaka ba fiche on a 4 peut-être. Déjà boss na banze mon bango beta. Venanga fali pour pas coup de chapeau, place Sazali donc. Aza fait nanga don robo était fait nanga. Te rita fait nanga te. Laissez les morts enterrer leurs morts. Na boye mission na ngesa nombre de vieux belé boy. Natanga komba muto na succès. Ya. Limbisanga ba fanatique na so pas na ba fanatique na habité. Mais limbisanga ya ngana petit héritier te. Aya na ngati na za mukolo makasi ya na vaino ala mukolo. Na histoire musique congolaise, ezaka 3 mouvements. OK, jazz, zaïko na wenge musique à maison mère. Ozo comprendre. Na nenga musique chrétienne za ale moloto. So za fanatique ale moloto to obeta. Exemple TV qui toko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toko. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toko. Rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. 2020, une année nouvelle qui commence très bien. Barési Baza, messieurs les journalistes, nous avons fait beaucoup de temps sans pour autant faire entrer les vidéos, sans pour autant faire entrer les émissions sur Exemple et Télévision. C'était suite à un problème de santé et puis de même encore aussi un problème technique. Là, je vois déjà, merci à Yannick Chamba Yabagodson, l'unique le sel. Maintenant, la bonne année, partenaire est belé, sololité. Mais l'unique le sel, Yannick Chamba vraiment à sololi, pena poto et sali bien moté ma clarus ce gang à mon sponsor. À l'accent pena les garanés belé. Donc on a ma bête. Et monsieur Lolo Yannick Chamba. To vacciner Julio mon amputu et Geto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Et puis mon papa d'Akia Kanzamote Majina Wajina Mona Yolo Mona Dallas. Je vois encore tonton Jerry Zing à la merveille au mon mamie. Et Malik Arafat Malik, quelle bonne manière.
Thomas Mboya de London à Kinshasa, Willy Claude Jama, prêtre, Monica Makamomana Brian, bébé Seignol, Maman Nakenaya, peu primaire, n'a habité sur la salle en une BBC, au bois qui sa nga boye. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Vous savez, cette émission à caractère culturel, nous avons l'habitude de recevoir le musicien, le comédien, tout ce qui concerne la culture en général. Boba Kawe Ranson a comme ça formidable, Oezo qui est pas mal, Badbaro consommé, même sur YouTube, Internet, Badbaro Tala. Maintenant, dans la moko, il y a moi dans Mosaka, Blana Mosaka. Il est par artiste musicien boyebi to yamba na ba émission bato ba yebi na blana ba yebi blana beta ba masolo ebele na ba combat ke papa na combataka e amora komaka na fali pour pas mais lelo à ma grande surprise blana a commis na Ranson na habité pourquoi le choix est Ranson pourquoi ne pas qu'il n'est pas JB Piana pour battre de match peut faire bima na habité te quotiti année asika battre de match peut bimiter to royer battre mais to so agnon so de on a d'accord na fongo la biso pour dire bonjour et bienvenue et bonne année na blana. Bonne année, Massananga Barezi, journaliste à Pop, Chocolat, le roi, Mamou Selegeta Palais, Mino Pembe, le roi, Bassa, Pibista, Dentifrice, Oisablan à Mosaka. Donc, Yeyo, musicien Nabino, actuellement au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère, à s'appeler Makasi Kozapembe. Yebisa Bato Balinga, yo, moi, le Lobakitoko, au Barzalbaro, t'as l'émission. Bon, bateau Bolingara Blana, Bambo Tebele, Babo Nana et Belé partout dans le monde. Blana Nabino Yeyo, Bozotin, Oyo Kanga, Sona le Bimabe, Bo conseiller Natana, Naba privé pour numéro et Pesama. Sauf dans le Bimala, Mobo commenter, Bo partager, tout ça, Bo s'abonner à la chaîne Nabiso Kitoko, Oyo, ça la bien. Exemple, il faut bien que côté mon bâtiment, les sapis, ok, quoi, cliquez, au moins, sous moi, moi, cloche, Moro et Mana, au blé, sous cloche, on a un moment, donc s'abonner, toutes les notifications, partage, il y a une nouvelle émission, Bandoko Melao quoi. Donc Blan Nabinoye, son le Mabé Bolimbisanga, son le émission, beaucoup encouragé quoi. Vous avez leader, il n'y aura pas si Blan a quitté, il y a un katana qui ne va pas ouvrir. Ebisio, Tarayo Moro Lobby, Nabia. On est dans RCK, Lesta, Newki, Rangers, Maison Mère Mazembe. Si on a une médaille d'or, on comprend. On a un bronze, on a un argent. Mais on a la Ligue des Champions. On a la compétition mondiale. Donc, il y a un papa qui a Ranson, INPP. Donc, sous formation, on vide na islam mais manque à pratique. Moi, je vais tout le mouvement belé bako karaté. Mais je vais la maison mère optique à Makambo. Pour une INPP formation accélérée. Donc, on comprend. On n'a pas papa formidable, les grands formateurs. Mais surtout, soit bénédiction formation. Et ben ni bete biso li solo pour que ne maman et pas ya Ranson kota la que aux ari pena ba petit ngana ya pena na assista be mission to sala na quatre répétition ce que ba petit na batera leader a chaîner pour asiko ba petit au pesi ba espoir ni bon ils ont une histoire à liboso te la musique congolaise ba résima salanga iso se souvenir na grand maquisard papa na bison tesa a leader na grand maquisard mais grand maquisard ya ine mona OK jazz te a se sentir que oui na obunda mais est insuffisant. Na ok jazz na te kafa opesi ngai mbote ngai nandimi muzie kolemba yote mama o muzie mama et pesa makambu partout dans le monde pemé na lwa momakedi po yera sona le roi moto soza papier pour se pemé ne faut zika faut pela ko maloro la soza mayo pour se pemé na réchaud faut chauffer donc na za wana na chauffer na ye tolande batutu ba ye tolaraton tozana papa formidable beni makambo rolonga on peut récupérer ce mot bon kolongwa te descend motonza mende ayebi mais important zalaka on reconnaître mtapé sur makambo mo ba sebele o mona de fazer akolo lupango za ba blague te vous comprendre de mbeya a responsable za ba jeter il important zalaka ko reconnaître mutako za l'internel na Ranson na yebi te nzambe ninga otambusa destin pauvre dudu adula petit lola za la rana papa absolument ko longwa tamsunga bana ko za dudu adula ya Ranson on comprend na accompagner na ti via siminzete ya be ba histoire so pesa bongo te ko reconnaître que ceux qui le naza o naza c'est papa na pota ba yemba na Congo baza qui na ba tinel qui na ba douche mona ba grand musicien mazo chance te ya robima ba ye vous comprenez yo ye pas mutumo ba disposer tanae pour l'équipe ba tout okutite ba tampe ba lekiote mais yesu quoi eka apeso makam so pour ça te reconnaître que te mutubo ende asalanga coup de chapeau na bina filé na omona l'élève du maître bobenga ko kwa Ranson moi te nzamba pese bafle moi si ça 7 chances zo beta na bakine actuellement za blague donc
Et là on est au linga yango wana. Na otala papa no mosaka fongoli lo motema po ye pena muta boostaki pena bi Igor le roi de la forêt moi nga roya okufa pamba zula nga ira par rapport à la musique. Bon, premièrement, papa formidable Weranson, mobala si déjà ma pata maman sambela pour nabiso basumuki, c'est quand apotanga liwa nabiso ame. Donc mobala si déjà ma pata papa Noël, a mutumo déjà cœur ouvert. Alinga jeunesse. Biso ba massa nete. Comprendre papa formidable robot tayaya ba yananga. Vous comprenez? Toza ba banda na to ba leki kuté to bana na. Mais na yeki na kata wenge monika fongoli mutema ya mbinga bien. Papa na nga pe sankara papa leki ba ya mbinga na test na podium. Na bimina ba 700 balles na ba test. Sankara coachaki bien na papa na massa na mosaka. Même corps. Père na nga na bengi massa na nga mo sa ne to yima me. Abengi massa na nga mo sanga avec blanc na esprit ba jino na ba fuji na ba bramba banga podium ma wenge maison mais pecho na sinyango bazui c'est rare mosaka. Non yelo bo diango ya na yokango na lendi. Abi pecho na matipodium ma wenge ba fuji ba jino ba vie beba ba banga wenge mais ya chespi pe na matipe simbi ya ta jour na ka tana mutu mo te comme fanatique na kutana na papa leki na nga wala ni mosaka na kati ya concert, il y a répétition intercommunale. La facilité n'a mata public est facile. Donc public est c'est pela na public noté mais ba c'est pela royaume to yena ba. Na mbagi surprise kapangala. Mo kele monde ya surprise mama ngai na yebaki te o. Maninga na komisa bandeko nde banguna na ngai. Matselanga mita monzela nyoso baluka vina nga ebeba. Lekamba kokane simba kate toujours nzambe akosukisa o. Mokili monde ya surprise mama ngai na yebaki te o. Baninga na komisa bandeko nde banguna na nga. Matselanga mita monzela nyoso baluka vina nga ebeba o. Lekamba kokane simba kate toujours nzambe akosukisa o. Mama chana mba yango na verbi c'est Pécho à côté mon son le roi Pépé Calé na rattaché yangia mama kana Weranson papa formidable levé foula d'hilaire ma complète côté mon Pépé Calé Pécho timba oui j'étais pas y souffler maman ami kapangala yo Vepena Vandabi Pécho yo Tika via c'est pelagi fort. Tesso doit 700 balles, il y a lobby 10 kilos forme, 10 baskets, le tara pièce à chasser. Pour ça, ma blague était maison mère et à ma zembe. Et à tel roi club Moussou, oh, t'es battu qui va jouer, oh, t'es maison mère, ma zembe, so yo là ta médaille. Tchana Moutuno là ta médaille. La première position, deuxième, jusqu'au battu en classe. La position dans les Arabes, Monsieur Weranson, position danger, on s'y peut la rosa, Monsieur Weranson, moi, na papi Kakol, ba chef nanga ba Igo Sente, ba Bikorino Makaba, Massa ba Nicodem, Massa ya ba Bobby Ronaldinho, Massa ba Nord Basele, Massa ya ba Café Room, Massa ya ba Massa tuna kutsana, Massa ba danseuse, yaya na bango leki na bango donc position danger zaka Monsieur Weranson. Mais banaka la pour nous aura nos idées qui n'est pas Werato. Banaka ko tanteni. Na bien. Côté mo papa Noël la lobi na nzembo ya surprise kapanga la bi. Les Camerounais ne simbara toujours Nzambe à Osukisa. Nzambe va mettre à temps la circonstance. Vous comprenez? Ambition ya wenge maison mère ezalaki mais et senga guitare na circonstance Nzambe. Maison mère yo répéter na gitambo. Te maison mère yo répéter na gitambo te yo ndo zo blana. Ngaso na jogo na langage wana. Répétition intercommunale la Zamba, Ambri banini. Tout ça faut répétition intercommunale. Papa Noël Moutaboul, répétition intercommunale. Ces autres temps, déjà joué la répétition intercommunale. N'a mis le bel mouté mamkoya à Gitambo et yo répété tes maisons mérindo aux Zwanga. Saisir opportunité. Tel le président Fatia Salagi à saisir l'opportunité. L'eau Fachi Beto. Tondi Nanzunga Tikela te puis espace te. Vous comprenez? Donc la telle opportunité, maman a simbi opportunité. Yaya Keba. Maison mère grand libolo fallait simbalon à côté. Na yemba formidable na yemba te quand pas te boire ta yemba répété à l'époque. Maintenant maman Noël ngama c'est la raille. Vous comprenez maman papa na moi on ne sait jamais. OK maman bon intérêt trop na bien amour il y a danger ko le ka amour tout ba ba terre amour intérêt. Ça ta boyo yemba nzambe jour mo ba boka na se. Intérêt nzambe aki lo yembo wana louange wana. Vous comprenez? Yo non za intérêt pas momi no ezalaka.
Noël Ngama Makanda Weranson papa formidable intérêt n'est pas l'anglais dans sa boulot bien Naïmbara orgam te Naïmbara demi-tonté Nazara toujours présent Nazara toujours actif intérêt n'est en intérêt n'a pas naïsa il est visible il est connu partout dans le monde so nazabe pe me n'a pas baoye banga pour na ni vedette ni star fona comme vedette pe lobina comme star depuis que ça facilité pour Weranson un album sur le marché donc il faut la l'histoire t'as 2 ans pour avoir un album suppose sa chance à Oyemba Jésus revient bientôt il y a cela 2000 ans à raté mais tout cela car mais makolo kolembate azali koya mwana nzambe 2000 ans mais ba chrétien chaque jour ba dire après car arosa nini aroya yaya ata ba vandi singa 20 ans l'essentiel car so batuni nganzela blano betara mais ça wera valeur mo boyo comprendre blano betara tenana mouvement nga moi si ma palette to répéter na tunnel ya ba kabelo 5000 francs ce que ta misa wera so album mo bimba oboa kanga moi j'ai considération la commune tina famille na biso papa kuluta liboso ya na musaka tina oya suka considération ya baje tana zanga sula yo moni émission kono bandite mais serment la ga kabeli ngala on se comprend on peut webi no kopanga etant art de parler ya ko sala baje tenga za contre bat baloba que la silence d'or mokile sama li lo banzambe so avanda calme mokile ngai sala mate foko lobaka yo tawi ke mama boma mukolo na ya obombara passe na mutema moi ça décevoir yo te na yebsa batute na boma na mutema ti tension AVC oda vous avez pas plan mo faro bimisa boye suka ndeni banzemo ya ebima et sala na ngo succès te ya ebima sala na ngo succès te faut ça clair les temps passés ne restent plus. Na commence sur le rama formidable. Les lanzemba igo sente mabe. Chef nanga mi dans la Taylor. Mbote be na France place ali. Chef nzemba igo sente nzembo igo sente wana ige malongi. Pe mena ige malongi na boy na zala mzungwa kala. Na kwa vandu na suka na shaya tika na ko bakuti ta public ndezo telema na ko matate ta bato bele batondeli nga sima ngai maison mère ça ngai maison mère clin d'œil spécial à Malolo Maloris la congolaise Malolo ya on va partenaire rebelle bosolo lité boendeni décembre pena na habité quoi na habité quoi donc janvier vraiment na sentir bino et au ça bientôt se rattraper quoi pour na habité grave encore il y a France en gros ce qui y a Belgique bato Europe. Bon, toi qui es aux États-Unis, toi qui es à Londres, les beaux font la maboko et ça la bien. Mais sinon, bien le projet on a fallu pour Koufa et d'ailleurs. Venangai bandal pour bailler baratia. Ngala mona gitambo bandal barumbu. Chebiso bukara. So na liga kwa na chebiso mera kuluta ba musaka na kwa na. Donc na bomba trop bandal gitambo vena biso bandal coup de chapeau na fallait pour pas place azali petit frère à Weranson pas respecter à Weranson ya mona toujours nzamba pambola na bafle ba boya à Weranson ba nzembo na bona ba bafle beta raté ba mo coopérer na ba meniser ba électricité ba sala ba bafle ba chaka ba fiche na kati peut-être déjà boss na ba nzembo na bango beta vena nga fallait pour pas coup de chapeau place azali donc aza fait nga donc na robo était fait nga na ba fait belé Charlie a janga porte motema leader à bandal mutata propre le gars na mbele utina izine usomona mutabongo alors utina ala sikara na étiquette sans autre on dira utina izine venanga Charlie a janga l'homme de porte motema manadine place ali mbote junior mata vice ministre ton abiso bien venanga a komela ngai pas commentaire na photo na cheki il y a test dans la maison mère bien réfléchi t'as fallu pour pas bien réfléchi donc ça va et ça l'aura bien par rapport que l'année pendant le col va venir on peut vérifier tu as place baleka t'es héritier fait na ngate laisser les morts enterrer leurs morts na boye mission na ngesa nombre de vieux belé boy natanga comment muto na succès ya limbisanga ba fanatique na so pas na ba fanatique na habité mais limbisanga ya ngana petit héritier te aya na ngati na za mukolo makasi yani na vaino ana mukolo ajini na ngoblanda ajanga za ya baleki na ngai vie ba petit na ye pa mwana ya ba papa na ye mérite za vena ngate ko beta masone te to solo masola formidable ba beta kali solo ya ça pas te sika mutabuka pour comprendre ka ligne fa ka le kaka kuna po wenge penza eza mazembe wenge za mazembe mon frère na nenga mabete bon na kota ba makamune te mais ngai muta féliciter ngeza fallait pour pas venanga abaye qui est bien réfléchi na décision na zogi OK maison mère ba tout yo tanga ba kombona
namona ba commentaire na bango te to sola te to mona te to impoli. Est-ce que vous avez une bénédiction ya papa na homo saka? Bon ça déjà. na biso taka via bi pecho na respect Ça le belango yo. Lo ba alo ba audio mona ko bominga chombo na suna charge te po ba pelle les ole trop ba jino ba vebe ba banga de maison mère pecho na ge wenge pecho na respect ba zuye pe atelemi pe il y a la bénédiction de Jean Wano Racine. Ce sont des spectacles, les conséquences sont réelles. Vous comprenez? Alors ça, le spectacle n'est pas réel, réalité, c'est que Maison Mère, album est Robima, Maison Mère, album est Robima, Bimi. Yembi makambo eza. Papa sepela, papa kuluta sepeli, Janon Vanda sepeli, papa kulut nanga mususu ami bale, mavuzi, a sepeli. Nani ose mavuzi a sepeli, papa leki nanga, papa kulut nanga, papa levé a sepeli, bango tu batata mwasi ba sepeli. Banga jeune qu'on a vu na Vodacom to, limbisanga bona publicité, banga jeune qu'on a vu na Snell. Ato si sa chiki banga jeune na Snell. Bino bobo yango. Salaire, ça va cher. Est-ce qu'on a une musique à maison, mais on a un musicien pour tout le monde a café room par rapport à voix, au sens que room qui toque au Nicodème Bazar, on a déjà problème au rotal. On a un grand boulot. Mais la ma bête, après pena équipe, il y a Venabiso, Baby Black, Babindombe, Baya Jackie Moulopoué. Après qui pour équipe on a Monique. Ils ont un danger. Les équipes ont masalanga. Pour équipe auto les cas trop makelele. Vous comprenez? Trop makelele. Pas formidable à du temps. Il y a formation pesi baya makambo. Baya bazo mbabe ko bangi ça c'est trop dire. Mais ils ont ça plaisir et ça. Ceux qui n'ont pas niveau de chanter peut-être traité. Mais leur autant monsieur Zobang Sangeza, baya ban avantage à répertoire, baya banzembe belé à maison mère on a faut apprendre. Je comprends. Technique et belé à maison, mais il faut apprendre. Donc, Kobanga peut-être Rosawana, mais chaque jour, nous allons apprendre. La journée, nous allons 2 à 3 chansons. Vous comprenez? Net c'est ma ige malungwana. Kanyango, na formidable, na kangi de 4 chansons déjà na opusana, na osala randeni. Wenga kala, wenga sika, wenga kala, wenga sika. Na kala banda ko no raté. Té. Na yo banda ko yembelo banzembolo wa, banzembo belé le roi papa Noël ayemba. Banzembo belé ya bawenge banzembo na ba passer ko sangela na bawenge na banzembo na bango pasa boyenga na kokate uta okende ravinga na tikalise boye ravise kope na banzembo benzembo lokola ba nzembo ka ba yembela papa na biso Noël ayemba ya Alain Mbongo Hervé Mbongo na komi na équation na motu na ngai me nazangi kutu maloba na motema na ngai moko nayebi yango na okanga banzembo ebele biso to bana wenge to koni na génération wenge bango tende foyeba na motema na kolela Corneli Malongi onga ya wana we to yebi babiloko wana tsu do foyeba yango pena foye na mokili bayebaka moto ya malamu te bato misusu bateaka maloba kitoko ya Nzambe wasenga me basali ya sata toyebi tu oyeba wera te papa na ba parler ba na bien nga je chanter te se banana njo manachi na bom savo ta bato babeti maboko papa nga da chanter mina nazo yema ne makambo fleur d'amour na kanaki na kabela yo yango etuleli nga na loboko ekauki bapeti bakosekenga bolingo na bonzelaki yo libonza yango etuleli nga na loboko efane nakomi kobela nasali yo nini moninga ngai kona lolaki yo na sincérité chéri donc nayebi makambo soki nakolela ezali likambo ya kobomba te susi na motema nakobosana yo te firme nayiba chantu ya wenge Croix rouge libérez-moi tout toza nango pena do biso bana ya maison mère na pota zoome so tali pena a omona cicatrice ya maison mère n'importe quoi toke tika yaya na biso papi kakol se bondo ya machine du Congo papa leki nanga toke tike na ba répétition na wenge bagarre pe bimi bo ozoki pe pota tona ba elembo wana wenga ngo ba print donc ba signature to nga wenge musique a metala mwana ya Cristiano a fanatique a Messi ti na ba chambre no mona vena papa na tunae moi
et Messi qui est le plus grand joueur. Moi, la Cristiano FC, Yosa grand joueur pour notre travail. Messi, c'est l'art d'inné. Vous comprenez? Ah, Noël, Mamaka, Noël, on appelle ce exemple typique. Tu as devoir appeler ça bango. Wenge, banoko balongwe, bamasane balongwe musique, balongwe wenge. Après ce bango devoir. Ceux qui bossent ali kaka wera moko. Na ba orchestre bo okende. C'est que bino nde boke na wenge. Mais ceux qui na sali bino nyonso na orchestre na nga, c'est ngande we wenge. Ya zara leader ezara. Oh mais batali sa ote. Wera créa papa chéri à liboso jibem piana nae faire gola. Jiba liboso wera créa. A créé Blaise Boulané Serge Mabiala. Vous comprenez? Bango tout bazala remplaçable. Tata Mobichi a créé Babindombe. Toutou Kalouj a créé Bill Clinton. Vous comprenez? Titina Campon a créé ces bonnes machines du Congo. Badoumé à toi Congo, bah moi ben on va kakol. Vous comprenez? Tout le monde est remplaçable à l'obaki on a wengé donc yé à sa maison mère. Bah toutou ba utawana. Bref, wengé kabonaki. Nana tkela ko répéter na siège à wengé. C'est oui ranson. Vous comprenez? Yé à sa kolo makambu na masane aimé boanga. Bangonde bakolo wenge bana bandel ba ebima solo. Tout le monde a été recruté. Depuis ce tout a recruté, tout le monde va recruter. Vous comprenez? Donc ngana zawana na oyeto là. Au moins ni moto, soko poussa ni popusi papier pembe na moto, a aussi ka comme le roi moto. Ndeto le bana proverbe. Vous comprenez? Vous avez azan nature ko comprendre té. Ce que moni olinga linga mwasi, a ebiso ke yetsanga couleur a mupepe. C'est kaza po so lingote. Après ce condition ka fo linganga pesanga couleur à mpepe. Et ça ça pour solingo. A toke 7 jours na mangi nyenye, oyeba couleur à mpepe. Je comprends. Olinga mwasi après ce condition bongo. OK na ndako ngango luka succès, nganga yeso sala inertion paiement. Et ça ça pour ça succès. On comprend. Donc il y a un phénomène. Tant que phénomène, ils ont la nature. On a ça on comprendre té. C'est un leader à wenga mba afrobeat. So ebi. Bango tout monga ba Davido ya ba P-Square ba ko kota te version sabiso tina boala nazolela bolingo na nga bébé ba pompier balobi ba moni na seya station na jeep parfumé ya moma muzenga luke to ça na Congo. Vous comprenez? C'est leader à wenga mba afrobeat. Na yo moso zaki bena fanatique à wenge ya depuis ya ka no beti solo. Soza fanatique à wenge te na Congo faut za na bi ba papa na biso ba fanatique à Zaiko. Bakoko na biso ba fanatique à OK jazz. So za jeune pour la fanatique à wenge. Toi na histoire de musique congolaise, ils ont 3 mouvements. OK jazz, Zaiko na wenge musique à maison mère. Vous comprenez? Na nenga musique chrétienne za ale moloto. So za fanatique ale moloto to obeta. Vous comprenez? Mike Lokamba Mike Kalamba pardon. Abeta le rôle ale moloto la na ale moloto. Maison mère ne makambu sa maison mère mawatro. Mawatro so le talaka masalanga bina filé. Si aya yembi na formidable. Onde nini ba yembi na film. Na bien, na benga formidable album mot très ouvert. Tout milieu nous pas avant mais héros peut-être yo poser un chant. René Total tant qu'il y a l'avion on dit toujours il y a l'espoir. Bat babonga na 12h, na bat babonga 18h bango tout bara ba vandu. Vous comprenez? Na we la té. Na zo we la té aya. Bat ba yemba na intervention rapide pe babonga té tilelo baza, mais bat ba yo yemba peta msusu na nino na temps présent. Kama manaka, kama manaka na tana yo. Ya talanga bien te, tamso kanganga photo. Le bi omona ba jeep, omona ba immeuble. Vous comprenez? Et zo dépendre na. Oh, ya mona na pove ba tolobara. Soza na kati ya lupanga fête. Soza na kati ya lupanga fête. Ata ba servir yo damage te, na noté. Ko silikate poza na kiti ya suka. Po biloko balambiana eza na mesure à nombre des invités. L'essentiel des jours koti. Ba balia. Biso beta na biso za to lia. To wela te. Oh, c'est pas la robonga moninga po ya yo pe comme apene. Soko jalousa robonga moninga yo po bonga te. O ebite. Na sepeli on Nicodème, très bon chanteur, a aimé bien café room hydraulique depuis déjà non confirmé déjà. Ba masalanga ba tout bazawana kitoko suka na bu. Générique na bino Jamaïque ba ki pe kitoko ka no. Parking. Et kangi motara 6 jours moko. Parkende boré bien. Souka na générique. Masana na tous les voix. On reconnaître été aboire à likolo katikati c'est apena bosser tam tanzo to mike ma bisa kilo va voir pepe kale. Vous comprenez? Wenga musique à maison mère est le roi INPP. Au ko ça no pe na ista mais manque à pratique. Faut ya INPP ba moteur eza wana. Hôtel ma podium de.
Banimateur à Kalabanda, Monoko Nierende Balobaga, à Télémona Gitaratara, à tout droit. Mawera, c'est Bill, Bill, Boete. Mon isoto yemba, yo kozaka na CT. Pour que là, ils soient chanter Babandi, animateur qui tient un podium. Il faut tourner à un podium. Toujours visibilité, faut zalaka. Vous comprenez? Banati Rwanda, baké Sénégal dans l'anda Makitoche. Habite comme na Sénégal. Bato animateur Papa Noël a grand formateur. Ba comme conseil na Sénégal conseil raté ba ozonga. Ba kotsa moi bistro mo bakuti ba Sénégalais ba obeta. Oyo kanso na Tony Bill Clinton abi ah. Est-ce que ko ka ba Sénégalais o? Abi oui président yo ki bango be na imiter bango yo kate. Miromi eskorwa kari wondara manwere. A naviguer. Vous comprenez? Ah, j'achète des bijoux de diamants, Chantal n'a pas changé. À la ninze là bas West Africa, pour voir on a pesa guié. Mais au moni na Kinshasa valeur ezambongo. So kabela mutu ba peso valeur. So kabite jour en ba fingio. Ko samba na kini yana ngo fele. Ozo comprendre? Yango mona ke mutalongwe ah. Musique yana ngo eza bulombila te aposa ibena bulombila. Ba yo ranso fo ba maréchal. Vous comprenez? Que aux a sergent faut katara sali. Mais le roi nango kindoki na désordre. Mutale kindoki le ro kutana pe ba oli ndoki mo 50 pas boya ko pesa mutu. Alors to oli ayo moko. Il pas participer les musoni. Vous comprenez? Musique ya bon robo ya no pe le na mutema. Ta ndeko nanga. Pour mta beta sous stade de martyr faut ba 100 ans. Oui, rabia on a beta ngoli. Mutu pa beta ngoli sunde ba papa no lo ba beta ngo. 100 faut ka bango. Yeka ndefo na bien. Yé kaka ndefa fongola double zénith. Vous comprenez? Ba mission ba beti lelo ba vo ezikité. Yé vi comme on est vieux fula leader, ya le ka niveau ba leader fula leader songo so anae bandana ko le kabato ya sala. Ba barrière ezebele. Pour aso na 50 barrières 100 barrières. Bandana ko le ka ba Michael Chendo. Taka na intervention ba pida misa petit moboy. Fazer na Brazzaville Michael Chendo. A compliqué bataba Aaron Mabe, a compliqué bagato Bivens, banane, nous comprenons. Aïe sous petit lot quoi, donnez-moi la force. Aïe sous petit bloc adena. Pa petit mo babeta na baba na banzela maye pena boy. Communiquer. Petit pena ria communiquer avec boy. Bloc. Voilà blana donc malem matoke na biso. Na ko chité donc na ba tutu ba lingara yo o ba zo penali ba ku ya kota l'émission ba ko retenir nini et pas ya blana nenga komi auprès ya Weranson papa formidable. O ba ba ko retenir ezaraki. Blana aye mazembe akuti ba titulaire baza. Faut comprendre les techniques à mazembe. Si akota akoma aligné abongisa PG atambola ndenge bato bo pesa ba chance ba obozana ba idée bolanda nga pena na numéro nanga plus 243 90 649 54 86. Voilà ko tumta ya mbarate nga ya mbanga moko na lela bato ba finga nga fort pour bika soki muta fingo so muta fingo pe so ba idée et bando fingo ba poser qu'un poli mais peut-être no roma poli habité cause l'impoli c'est trop dire mon biso ba bantu to linga vérité te comprendre vérité a te tuer. Donc on parle bien que vérité l'équipe bistouri c'est la opération na minu. Oh taka lumumba zoki sa roi Belgique na mutema. Alors ba na indépendance eza cadeau te bopesi biso eza fruit et fort. To ça les zoki sa roi. Vérité a te tu ba tout ce qu'on va la vérité to moi net. Somme t'a rappelé que Berazo Katira mais rango net moi pink. Ote olo ba nga bongo pan falo ba kangi suki. Oh papa. Ndeni wa noir olimba bengo meti. Benga nyama na kombo na ye. Dans mosaka yeyo moi na bino boyambie kitoko numéro nanga plus 243 90 649 54 86 wana bozunga moko na pesika mbote na vena nga jento sigalo wala kinga catch le 29 janvier singa na blanc na oza na catch de faut zo kara vo yemba na wenge vous comprenez vena nga Charlie a bongo vena nga Charlie a jango atindelinga ba pièce ba sachet mikona na ba sachet be na pozwa eza Zara vous comprenez vena nga Charlie a janga dans ce moment pas chaser oui aux bomino sa cheveux là Charlie a janga la petaka Charlie a janga vena nga porte à monter ma petit frère en son a sali penze moné moi kitoko bola nango pe porte à monter ma vena nga Charlie a janga mobala madanine junior mata vice ministre la pesi mbote na Blaise Sala na Turquie la pesi mbote na Alpha Kabasele botaba minem taza pembe le roi moya 12h lève rose le roi Bumamou Seleke Tandako la pesi mbote na HK Hélène posé Kabasele le seigneur des esprits papi le roi carte limitée mtaleki roi Maroc na $1 la compte bancaire abmalisu c'était pour bambila balukake na Maroc pour aller qui roi Maroc na la pesi mbote na HP Redo la pesi mbote na premier José Ndombe premier ministre la pesi mbote na
na États-Unis na biso États-Unis auteur obora mutu na kombe comme kima Junior mwana mputu mutu na Canada na pesi mbote na batu tout bozolanda nga pena donc kudia kubanza mata dinge vingila nge na pesi mbote na ba fanatique tout ya maison mère ma Claudine Kinwa Santa Tomotombele Milan avec Weranson likolo yinda ma se pasuka toujours pemena le roi de la forêt na pesi mbote na Igenzinga Vandu na pesi mbote na Ige Malongi na pesi batu tout ya maison mère mbote o na o abiga na lobi mabe eleze alimbisanga la nanga na privé ate yanga mbala sima na bandela susté mais ça pour intérêt à maison mère na osala nyonso vous comprenez o pas sepeli pas bravo belé na yo mo bara ici Bogard de la presse après Sibino tout bambote yo ndo vrai Bogard de la presse oyebi e muto yebi hydroquinone tetaka obimo parole mafuta te mais ongenga kaka la pesi mbote na batu tout o balandi blanc na donc soyika osombili pesant ba sachet sachet azara yango oyo zo ça peut-être absolument le moro ya suka poto kabwana oti toti kanga des annonces et le rasuka dara ke soki to doit chance makata ya album moro ko yara tam suba papa Noël boyo ka pe ba foka la danger boyo ka pe ba foka la danger tona ba blo rola zobanga na sala na kende kiko sala lipate ya lova na ngai na zelo plage esikango ba bourgeois barutende ko sakana ye bakumela nganga lula mosika na ngola mais depuis le jour ngo natikala iolela yela bilela lela na koma bisala sala bilobela iva dala hey d'écoute sakarabeti karate zo lumière donne-moi un peu la lumière ça bondo papi ka koli ya machine vesanga tankole blana yemba na wenge bato boyoka bien donc wana za ba bloquer koya ba c'est pas facile Cécile kokanga sili na moto ya libandi président domaine à Lille les gens qui voient crocodile dans une rivière sans crocodile na il moko bato bazala kate kasi moto moko kofina barimo comprendre donc bato ba yebi valeur ya makambo za bana ba ina ne ba valeur ya barimo zo comprendre de koyaka bo consommer ba Jeff Nzadi le teta après la sauver la salle meilleure chanson histoire à Jeff Nzadi le teta bo consommer bazima papi kakol c'est bon de la machine du Congo bo consommer Ige Malongi ya Igo Sente bo consommer ba yeke donc to pesi bino tout bambote kitoko blana suki na wana voilà merci beaucoup c'était la Blana Mosaka donc désormais bolanda na pas ya Weranson papa formidable moté massi de Jiman Pata donc à la présentation de cette émission c'était là le vôtre Barézi Baza, monsieur le journaliste, merci beaucoup à vous tous qui étaient tellement nombreux à nous suivre. Je dis un grand merci encore une fois de plus au couple d'Ake Kanzamote, Mayajina Wajina, Mona Yolo, Mona Dallas, et pourquoi pas penser aussi à Jules Zamunda, Jules Zamunda, Monte Maya Julia, le moment là Preston, on dirait qu'il y a vu la Nat, il y a trop beau continuer à s'abonner à un exemple de télévision. Donc, Barreta, on a beaucoup de y a les parce que tous unions sont dans beaucoup parce que 2020, il faut vraiment tout ça la moussala comme il se doit. Je vous dis un grand merci. Et sinon, d'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous massivement sur Exemple Télévision. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Et abonnez-vous aussi sur ma page qui est Barézi Baza officiel. Abonnez-vous là-bas et que ça va bien. Je vous dis un grand merci. Merci à Jonathan Ngana. Ngana Yaba Jonathan. Jonathan. Et puis Karine Manessa. Maneska Yanzambe. Moi, Sanzela Minu le roi. Nazoye. Wapi. Nangabino ya trop. Bonne année encore parce que tout ça, mois de janvier, ça continue toujours. Bonne année. Et ça la peine année qui te reprend à Mino. Exemple TV, pour continuer à s'abonner pour défier ça à nous avant ici la photo comme on a plus de 25 000 abonnés. Et je crois avec l'aide de Dieu, ça va marcher. On vous dit bye bye et portez-vous bien. Bonne suite de programme. Ciao. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
Exemple TV kitoko, rien à dire.